Passez à Ekas. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Noko. Oui. Yonde Moutou, Ozwa Kimbongo, il y a vu de loin. Oui, non, non. Et puis, l'homme t'attendait que Oyo Zambon, ok, Kozambon, Wanakuna. Bon, c'est que vrai, pour ne pas mentir, il y a qui Ozwa pour qui nous fait ça. Parce que la pinga quand même, c'est que non, la pinga qui n'a pas pour ça, pour dédicacer. Écoutez, c'est vrai que nous Ozwa, pour éviter que son ami Ozwa, on va venir à côté de la magnifique. Il y a une relation à vie de loin. Bon, à partir de l'année, tu travailles à la banque. Au travail, on a pas mon andéni, on a caméraman nae. Et privé, il y a un caméraman privé. Les gars de film, plus numéro qui affiché dans l'écran. Noko. Mais bon, numéro yo solo na ngo keza vie de l'homme tatindi yo kasi parce que kuna ba bike na mis no na ba bike vie de l'homme tatindi yo OK ko zambongo. Tango yo kena ko zambongo ba bike vie de l'homme tatindi yo. Oui, dans le point à s'excuser. Il doit que erreur. Donc erreur to mensonge. Oui, effectivement. Sous bon mususu. Et puis bon niveau courage hein, abi nega basolara monanga vie de lui. Batinda ki ote oh eza kende na se faire passer qui pourrier eza ka erreur. Erreur longo na ndako ndimi mbonga mutu na ndimi zambongo na komba mutu mususu eza erreur. Mais Baptiste c'est comment pena le lope otam so komeli mutu bonjour hein. Fana komeli bonjour. Autant ngo me répondre toko sani. Ouais na message belé. Muta ko komeli bonjour na sepela na yo autant ngo ni merci. Orgueil. Et même si les artistes qui répondent à un message, quand on m'appelle, soit disant que je suis occupé, ou on a la télévision, on a l'émission, on a la live, on a la mais comment elle est privée. Alors, tant sur 3 différents messages, lundi, il y a jeudi, il y a les 3, il y a moins de mots, il y a moins de mots. Alors, tant que je répondre, raison nini, dans la carabane, est belé. Mana ngaye bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposition ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali position ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa soyo yokai makambo lisanga na motema makambo matulilanga kala yesoyo badiplome na ndako mosala eza te maladi incurable balobi kisi eza te libole nakoti kobota ezali te ei nazolela. Vous aimez nos services, vous nous faites confiance. Merci fidèles amis téléspectateurs et bienvenue dans votre nouveau numéro. Il y a émission plein des acteurs, c'est l'émission Otobara. Dans mon dimanche, à côté de la Église, il y a plein des acteurs. À côté de la famille, il y a plein des acteurs. Les émissions de Bétaramasolo, artistes et comédiens, il y a Rabino, artistes, différentes sortes. Il y a artistes, en tout cas, est fort. Il y a Rosé Labino, information, la source. L'information, bien sûr, il y a des artistes et comédiens qui tout ça. Moi, je suis artiste na RDCT, tout ça, la fort, tout ça, il y a une rubrique star en ligne. Les rubriques qui permettent de faire des artistes en dehors, au bazar en dehors, il y a Kinshasa. Et aussi, spécial, la famille, plein des acteurs. Spécial,
émission oyo nazalaka ngambo na plateau neti lelo boye tozobeta sujet masolo ya baartiste comédien lelo kolala kolamuka makambo baartiste comédien ekomi kolembisa bato kote mosu oyoka artiste aza victime côté mosu oyoka artiste ye moko amilukeli problème okolala kolamuka ye moko amicreye buzz na ye okokende na gauche boye nos artistes makambo ezobima ebele autour ya baartiste. En tout cas vous allez le constater avec moi soki bosabona na bachaîne ebele ta mosu 30 chaînes soko omoni banotification omonaka artiste bo asalaki boye artiste bo asalaki boye mais baœuvre na bango mwa mokie na se qu'est-ce qui se passe. Alors on se posera la question tant balobaka yalaka slogan te ennemi ya congolais ezaka congolais ennemi ya bacomédien ezaka congolais. Je me pose des questions mitema balongolaka ngo ya moment na mitema bacongolais to ezalaka nini. Mes partenaires fidèles, valables, respectueux et respectueuses, je vous salue. Merci Yaro préféré ma service, il y a plein des acteurs, surtout il y a Bino Falon Vitodi. Là je commence par ma copine, Moninga Génération Nangate, Tété Yondo, Moninga Génération Nangate depuis la France, Nanangabe Maman Surprise, hein? Nanangabe Maman Surprise, là où repose les cœurs de notre beau-frère Alain Boipia. Nanangabe, je te salue. Je salue également son excellence, Monsieur l'honorable René Kabachou, René Kabasele. Hein, Monsieur l'honorable, pourquoi pas mon vieux, ma idole depuis la Suède, depuis 001. Tonton Mao Maoudi, là, depuis les États-Unis, l'homme des chiffres 5. Tonton Mao Maoudi, là, l'homme des chiffres 5. Au grand saoudien Michel Linvo, le grand saoudien Michel Linvo. Quand il promet, il réalise avec action. Check et délicat, je ne peux pas t'oublier, donc voilà. Léo Tobé, le artiste Charlie Nongivu de Loi. Eh, bande on abisso. Ngwendo Ndelikabu, pardon. Et ça, bande ko basala ba groupe. Biso ebega maman appelle artiste musicien. Et là, bande ko basala ba groupe. Oh, hier, a réussi à se faire passer pour Barata. A réussi à se faire passer pour Vie de loin. Hier, moi, comme rappelle Sobé. Hier, moi, pas comme rappelle par Halloween. Donc, des copains congolais au Vana Kinshasa, mais sur le niveau de diaspora, je ne pense peut-être, je ne sais pas. Mais mingi na Kinshasa. L'artiste comédien na biso, oh, to mesana ko finga. Oh, to mesana ko jeter ba sœur ya bien té. Ata biso mon ndako hein. Ko créer pe tendresse na père, pour créer lundi, mardi, mercredi épuisé, incompréhension. Au créer pe oh to soit na té lundi, mardi, mercredi, janvier, février, incompréhension. 2 jours yo solo la té. Et ba comédien na biso ba to ko ba no félicitera du 1er au 30 parce que ba sala ba net na minute ba o ba sala ba gag. 5 gags par jour. Par semaine. À retourner plus de 45, plus de 35 gags dans la semaine. L'icône en inspiration parce que tu as dans chaque exemple, mobile qui Lianza, Aïda et tout, dans chaque gag, attaque au steka, moi, seconde, na travail d'esprit na bango wana. Ba mi pèse belé, mais na batumo pour créer un groupe na bino musa na bino kaka ko se faire passer pour artiste. Banane ba côté si dessous. Tolobela on a suka banane ba côté sinzela wana ba pesi passe na bato ko kolia ba mo ba artiste. Au moment ba artiste na biso ba yebi kutelo ote. To fana ki to ka ki Monsieur Fally Ipupa, je pense Bill Clinton moi le kuta bima ali a Fally Ipupa mbongo et tout. Ndio rien ba artiste comment fait comment bandeko bataille. Et ndeko mobali moko vina ye musala na ye kaka kolia mbongo c'est artiste comédien comment alia yango apirata ba everything yeza pena bo non akoyi na pula mutu moko luka par exemple Falon Bitodi oh na numéro na numéro na za TV ko na ya yete na numéro na alors personne numéro Falon Bitodi oh ye moko créer asipe photo Falon Bitodi atie na profil o ba no sane pe luka Falon Bitodi bonjour boni bien Falon bonne émission avant de bien photo sika pa na ngai yelo ala nela mo muke ngai azu photo na nga pa atinde lio
Oh, photo ya lelo, la canyon lelo, merci, mais oh, ça nini, c'est faire passer pour une personne, oh, yazate. Nani victime. Ba comédie basée belé, oh, ba plainte, ba makambo, et yoka to yoka déjà. Je vais citer pasteur de la foi. D'abord. Oh, akanga Facebook na ye. Compte pirate. Ba faux compte tellement trop. Ba ko li ba mbongo na compte na ye, mbongo mabanga, mbongo na compte mabonza, mbongo na compte sala nga film donc. Ba tu ba li ba mbongo trop solution. Non. Alors on a Facebook. Ba artiste baza ebele oyo. Akoma na rancune na fanatique. Rancune na we wutu wapi? Retourne na fana azami nene. Na tindele mbongo boka nga te. Njoka ne koma na ko artiste amote. E koma te, o solo na mpepe. Bande wa diaspora. Kana mbongo ya pasi. O bimina malili. Mi yo etanga mabe. Liko na ngoti mbongo yo ebiki ana sepena mutu we pona soutenir yene fisc. Tandis que 1 euro oyo et ça le bien. Mais et comme on a beaucoup d'artistes, bon ça l'attention na bateau ezaka que non par exemple Dada International mbongo. Mais au sola na ka me beaucoup manaka me sola te. So comme le era mbongo no carte na ngasa problème na combo kingandi. Wana ne muto sola na e combo kingandi na ne combo muto sola na un vrai combo. Il faut vraiment être prudent. Ndero mobali moko pour le lot sujet à vue de loin. Ndero wana à se faire passer pour vue de loin. Et ben nan ndengeni. Falan bitodi avandi. Muti mbongo a contacter nga. Iso ango eza lolenge boni. Tete yo ndofunga mato yo kanga René Kabasele, pas de distraction. Toyokana. Ba série artiste vue de loin bando bela. Je pense bon on a qui belema to kendaka bato aimons nous réellement vivants. Ba kenda otikele enveloppe avant kenda Afrique du Sud. À moment on a nous avec en tout cas ba SOS entre autres ba fanatique bo prier pour naie. SOS ça comme maman bon pété. Bo souni pe ba prière tout ça mais ba tout ça arrive vraiment touché en tout cas mbongo yo. Oh bande ko aimons nous vivons à pèse na mbongo mère plusieurs qui prise en charge maman livre lembe. Bana ba otika na kini awe senga ta mususu moi école moi nini parce que na mwana moko kate. Bande ko diaspora ba réagir ça. Ba ba senga nga personnellement numéro vie de loin ba numéro vie de loin ba selon la vie de loin. Mais un ndero mobali moko aza caméraman, aza monteur. Comme on est victoire parce que s'il faut dénoncer, je sais qu'il y aura beaucoup de victimes dans l'histoire oyo. Bande ko belé pour hôtel biso ceux qui ça dire que boso la yeba dire que so rana comédien wana te parce que yé aza multi système, multi service. Ndeko wana comme on est victoire, photo na yeza photo batie wana. Ndeko mobali wana musana ezani. Azui image, à un site naïe, qu'on ne peut pas citer le nom, il y a site, sur un site, je ne sais pas moi. Image de revue de loin, sans journaliste. Azui image, on a balancé dans site, azui numéro naïe, à tier. Bandera diaspora a bien raté, babengi. Na souci, l'artiste négat de Rochal Nongi, excusez, à comment qui en tout cas, tout ça qui touché. De remora mbala azui numéro wana, à bengi. Comment na resolane ya rat comment boni na numéro na télévision ma vie de loin na peut-être un numéro la vie de loin na le ne fisque quelque chose bande on a biso ne on a pas le numéro la vie de loin te yezu numéro na yemoko deuxième numéro na ye azu photo vie de loin até enregistrer WhatsApp on a combo ya vie de loin a lancer numéro de téléphone ne on a pas porté ça en France nzambe na bibé star artiste bonne santé à répondre rapide bien boni yo c'est bon boni yo kitoko ndenge nini en tout cas na ki toucher neni kidabo kolongo ki non ki dans 2 jours mbongo nga sindelo mbongo mo quelque chose tata kutu ezana ya gravité moi les fils qui rapportent que ndeko nga boni batanga ko ne poto abiso la personne à gauche droite et bati nga sindelo quelque chose de la vie de l'autre le coûter ay pas de problème mais le roi miko na ba démarche belé na préféré na otine de la nga na identité ya petit na nga mo oh petit ngo yene monteur caméraman pirate ko non ape apota bi na nga bele tinde nga bili bata poto bika ndeza kati on otine la mutu ni mbongo par exemple otine de la 200 bitena rassemblé on par rapport à frais à banque abi not na mbongo not pas petit frère na nga asana kini petit frère na nga ne a contacter au video pe ya lukuta bi pas de souci non atinda mbongo te pas leki na mbal atindi
asipeli qui n'embala pesi numéro ya vidéo oh ya sola nae comment ça pesi numéro vidéo leki pas 8 artiste bon bien ya tinde des fils tango te ko na place ni na pesa o vidéo ce que lokuta yo ka formule abi na tournage na tinde petit na ngamoko akoma kuna vite so akomi numéro ne yango yo bobenganga liko nango ndeko na mbali pa koma raté a commence ko monter caméraman escroc a comme on a pas même danser tous les deux numéros j'espère que vous comprendre a comme na lié à parce que garçon na yana mbongo zaki après ça que mbongo te apesi mbongo ah bon deni kasi bon na benga kasi non connaît bisa et pas a bengi numéro ya vidéo le kuta et c'est une approche à garçon na est-ce que bisi ah oh tela ko tout na bossa ni téléphone na ya ngoyo non la ni na tournage to zana na tournage donc merci mais ba téléphone ah OK pas yo mon père c'est bon vous comprendre mais en tout cas oh pena numéro vidéo parce que on a soigné numéro ni ngoyo numéro vidéo la benga qui pour confirmer que mbongo komi et sonner na poche mutona donc c'est que vidéo loin atiki na tournage on a bien ça kodo genre que même les vidéos bilamba ya tournage bando batali oh kolosuka mboko pardon misale bakisa noko ba pesa embo allez vidéo n'est pas le kutana liko nango akomi merci en tout cas merci de ma battre là ma pambola vraiment c'est bon tango chali nanga ke Afrique du Sud garçon na akomaka un matin photo mon na hôpital maman lui fait pesi mbongo donc on sur la peine il s'est fait passer pour vie de loin au fait ndeko mo ka séparation na vidéo na mbongo ka France liko nanga bino nana posa na sunga artiste pe boy bambongo ye Kinshasa pour être un peu bref 2-3 personnes batini mbongo na faux vidéo loin yaki na ga petit na ye tin ndeko ko ali bosa pesi solution le bitoli et c'est est-ce que non nana posa libange kota anniversaire nanga quelque chose de comme ça nana posa artiste vidéo on a sur la na e atindi asela moi vidéo asela moi dédicace na ba théâtre na bango kandeza laka. Mais le gros artiste est bon, le bien que na fouté coûte 100 millions parce que caché na yé artiste eza ya likolo. Le gars d'être sur la biso. Nabi qui non sur la nga normal aller mon mère to sur la na komela ki a répondre nga pas de problème. Atina ngati na mongo boy même procédure. Ndé comme ce que assistance c'est comme okota. Même procédure pas ba personne de kombongo. Deuxième fois allié. Ba ndé on na mbongo balia. Mutu mo na porta biso non. Vidéo au bino pesa numéro ni malgré la tinda mbongo mais na binga numéro ni na yamba te mais ko sola rapidement par contre la décision entre bon baba star ba yamba téléphone pas si atakuta ngo ya de yo de so na vidéo na nan yo de so na vidéo ba luka artiste comédie ba ta numéro vidéo o asala la wana réseau mon côté ba chiffre mon côté donc ni koni ni vie vidéo c'est la numéro RTL il y a opéré la numéro Fricel ba numéro Tigo donc ba deuxième numéro na yo fait Lélo non est sabino lélo ne est là où tout a basculé. Bayo comprendre ndé. Natongo bayo comprendre ndumbani. Que voilà à Kosaka. Nene rapporte tindele message biyaya. Mbongo nga ya passe. Famille nga ya mo bazanga biloko olia na salik de momie na katata mbongo na tinde la mère na tinde la nana na pesi pona bi ki na artiste na biso et non ya grave mais esungé parce que mbongo na biso gouvernement qui pendant artiste était ba se plaindre à tout moment mbongo ezakate biso ka ya mo ozui oza mbali nete oza parce que wana ya des preuves à fan normal parce que fan simple pour à mon mobali on a vu le mbongo sans arrière pensée mbongo nga ya passe liko nango yozwa ngo oliaka wansko ABC pirate à comprendre que eza fait ya vidéo na soloté ndeko na mbala lobi anina ko aboyi na répondre ah bien le roi na ba boyo répondre tous les deux numéros na bi que na comprendre que ça numéro na yo parce que ba saki ba numéro ba trappe na ba pelle eza yo asa capturer Facebook ya garçon wana oh na tindeli bino monteur abinga na sengo numéro vidéo pesa numéro vidéo le kutundu na numéro na numéro vidéo vrai numéro na ye yango yo garçon na azangi likambo loba le roi de la télévision photo na yo libiso na soma ba comédie tribunal nzambe na biso za ngwende non que tika numéro non pas falloir vidéo comme ça je sais que opérant au salaire on a vidéo lointé et pour cela on a ngati le roi biso 3 personnes pour ba victime na yo c'est que au salaire on a bato belé car na tonga le garçon nzambe bolingo courage on na mona mo mbalo na ebite nzambe na
abengi garçon bando pese mbongo na kini petit frère hein abengi petit frère pam a komi na place ba kutana na petit frère par rapport à ba peine o non virer au silica en tout cas bolimbisa ngai mbongo wana na tena ba problème mbongo nini susu petit version histoire originale à comprendre non la minute ko na mbongo ndambu ka awa na ko pesa bino mbongo ndambu comme ça na signé des charges et comme maté qui était la police et kende zonga liko nango andimi après ça mbongo ndambu a signé na des charges bano na biso qui monte na beboé pourquoi à qui faire confiance attends qui moi pour les liboso non ba yaki coup est normal la dédicace to ba on escroquer qui dédicace il y a muto dans un état de malade au lieu qu'est-ce qui se passe na yo Baptiste un biso lelo ba te bela comment ko je bango ba sola ma même sur au numéro ya soloté et on a évité ba on a affiché ba numéro Baptiste na ba télévision ou quoi mutu mo na tam a bengi pe comédien boye pas tinambong par mutu bon on nga ba identité na bango te par mutu likola par mutu wana zela dédicace zela libanga zela vidéo anniversaire nous on a vrai comédien bozala prudent s'il vous plaît on vous aime tellement que photo font la rabine makambo ba réseau comme parce qu'il n'est pas seul hein, apparemment il n'est pas le seul il y a aussi ba genre ba bêtise alors on a René Kabasele le BXL à ce la bien et tout il y a ma comédien boy à quoi se faire passer pour papa Mbatassiala tant on a boni hein et ça papa on libérer René Kabasele par Mbatassiala on libérer facilement on va marcher. Alors c'est là que tu as loqué. Non, prêtre, soit tu es là, tu es check de loqué, tu as fait un tour de temps comme on a on a par exemple 6 misères. Ah, au bout de tu es là, oh, bitu tu peux tenir à faciliter à créer une rubrique pour raconter la contact na yo liko nango sauver nga. Na kina lelo, na potango ya bino kuna nga na yebi que mbongo za passe. Moutou a vendu à bino na compte que la famille tena kabelo ne fisque 1 euro donc et bimi na mutema quoi et puis quoi 1 euro ya que non azine libanga ta zeline lote boza la vigilant ceux qui bossent na artiste bo s'assurer réellement que bossent na artiste parce que comme alika mususu okangi artiste na lika wa be au moment et na ngoyete net vidéo là les victimes combien de fois badoler mon pour na sobe to compter combien de fois badoler mon pour na Caleb pour na via je ne sais pas pour na pechanga na éviter combien des artistes ba lembo pour na Chérika Tumba combien des artistes ba lembo pour na Falan Bito di Misusu nous on na kata Misusu Bito di ngana tindela quelque chose que olia mbongo wa mineno sol sanga sol la ngate sol la Bito di sol la Bito Misusu qui vraiment en tout cas je vais aller à la preuve à la puis pourtant ou bakangi ndeko wana ba comme na moment il y a de charge ne bayo benga apesinga lisolo na bakite na ko partager voir moi mbalo esco nga moté faut nous ensemble to ko ensemble voilà tout on a quand même conversation ya nga na petit frère hein ndeko ya mwana mobali oyo apesi so lisolo congolais oyo ana souci artiste comédien oyo baye ko escroquer na dernière minute aya le bébé c'est balinga cop franchement voilà. Bonjour. Bonjour. Ancien combattant. Oui, ancien combattant. Eza Falan Bito dit. Oui, Falan Bito. Yaya, qu'est-ce qui se passe place Bozali au Kouib Sanga? Place Bozali là la Poutimon, oui. La chance à tirer la gueule pour moi, comme un bon à vidéo là. Oui. C'est comme un bon à vidéo là ici. Yango wana siko mutango ngana ye andini azonga mbongo azonga mbongo donc asengi ba excuse quoi sikoyo pour mango pour andima je sais pas c'était comment pour andima soit pour aboya parce que à se faire passer qui pour vie de loin toi andimé ka azwa mbongo ake couper sa vie de loin ya qui on dirait que vie de loin mutatindi ayo zambo oui bino obenga ke na numéro à vie de loin
bengai na numéro moko Joshua si mutongo se présenter que yende vidéo loin. Oui. Sikoyo elle chante tine na pe numéro wangu era tine mo mapite za numéro wa vidéo loin yango yo bengai. Na bengi mutongo ari bon ça va na tina petit na yende na moni victoire aye. OK vidéo za tine na zo bon. Na pe ça tenir compte que bona pe se bon OK aye. Si vous avez il faut bâtir dans le sous-monde, mais comment vous vérifiez est-ce qu'il y a le bossé, comment il est, comment il est, comment il est, comment il est. Je vais vous le cahier, bon, le nom à ton moyen pour vous carrer place à son niveau, vous avez un sur la naïe. Tant que Monique va menacer, genre, bazo publier, batindele ba photo na yende, ba bimisi wana, ya wanda yo zo courage ozonga. C'est ça, j'avoue. Ah. Mais botali tate ke numéro oyo apesa kibino ke da numéro a vie de loin boza numéro ango malchance na lobi déjà na kanda na longola ki numéro ango je pense bien parce que nga bengi nga contacter nga pour que na défendre artiste et comédien tango lo mo ya flow bimi ya motobi va se faire passer pour un artiste surtout aller ba mbongo une tuile ya wana na bina benga na ye bana minute so quoi signer alors ça de charge déjà. Ouais, salut, de charge, à zone qui fait quoi. Yes, quoi, Aza caméraman ou Aza comédien impeccable? Bon, mais professionnel, naïbi des artistes, c'est ça, parce que on a mis au côté de ma caméra, on s'en va, on a moni nulle part au hasard la photo de ma comédien, soit à tourner dans ma comédien. Ouais. Naïe, moi, est-ce que vous passez naïe? Passez naïe, casse. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, ma soeur. Noko. Oui. Yonde mutu ozwa kimbongo ya vie de loin. Oui, non, attends. Et vie de loin tatinda ki oyo zambongo OK ko zambongo wana kuna. Bon, c'est que vrai, pour ne pas mentir, c'est que on doit pour la kindo pesa. Parce que na tenga kai mo c'est que non na zangu mo tenga kingai azala pusa au dédicacé. Écoutez, c'est vrai que nous soit pour éviter que son avec on soit on peut no kokati la on fisque. Yo na relation na vie de loin. Bon, à partir de l'année de travailler na bango. Au travail na bango na ndeni, oza cameraman na e? Privé, il y a un caméraman privé. Les gars de film, plus numéro ça qui affiché dans l'écran. Noko. Et bon numéro yo solo na ngo keza vie de l'homme tatindi yo parce que kuna babi que na miss no na babi que vie de l'homme tatindi yo OK ko zambongo. Tango yo kena ko zambongo le babi que vie de l'homme tatindi yo. Oui, dans le point à s'excuser. Il y a une erreur. Erreur to mensonge. Oui, effectivement. Donc les années la point parce que moi na bengi mon père est responsable mais c'est ancien acteur. C'est les gars pour la Nikambo. Donc on dit que non, na ko na ça va être tout Nikambo comme il a vendu la belle. Ça l'essentiel na yo. Ah. Donc va bengi na tongo par rapport à mon alibanga, tu voulais venir pour ce mbongo mususu. Et puis bon niveau courage hein. Abi neka basolara mon ara vidéo. Batinda ki ote oh eza kende na se faire passer qui pourrier eza ka erreur. Erreur longo na ndako ndimi mbonga mutu na ndimi za mbongo na komba mutu mususu eza erreur. Erreur. Erreur ndeni yo mobali wala musala maboko caméra pe yango osimbaka. En tout cas bande de diaspora boza vigilant. Artiste et comédien boza vigilant. Boza la vigilant parce que au comme on a milliers moro boye ba traiter na ba façon mususu moment autant mususu kutu mutu baby sana boya boye som ta boye aso opérer déjà yemo kandi mapina ke ko zambongo so quoi na pour ko ya ayebi ko travailler voya mutu mais na habiter so ba artiste na biso ba se retrouver dans moment nini na position nini na façon nini c'est grave. J'insiste bandero à Maël ba coquette ba comme belé na ba faux bazo signer sur Facebook de comme numéro de téléphone un numéro national la photo d'artiste tant peut bon mona le attaquer photo pour Loulou excusez bon paix à son âme le attaquer ya nani le attaquer ya Domazé le attaquer ya Ansluzo lobi en tout cas même sous ya numéro ya vidéo le mais attaquer ba photo ba ndenge ba collègue sous par rapport à ya aux appelés oh ezatanga zo opérer likambo ya mutu tel atene photo mutu wana na profil ele ekenge fait alors mon ngwende lo bakite oh ngwende lo bakite
bozala maele opération changé marambo changé nza ou la perle noire nza ou la perle noire bozala maele bitinda tinda fo boyeba mutuni otindela mbongo eza pasi mbongo eza pasi en tout cas bozala maele alors tomeki mo mkepe ko analyser parce que ngana ngara na ke na gauche na ke pe na droite tete yondo yoka Bartiste na biso eloko nini bokoki kosala po bamakamba boye ezalaka te bato baliaka na nsima na bino te bastratégie nini comportement nini façon nini bokoki kozala bokóma nango soit bokoki koadopte na oyo bozalaka nango déjà Dieu merci eza ya bino moko bozalaka play nde bayangi balobaka on ba langage ba yangi boza play boso la bien ba fan na bino ba pirate na bino ba so avec douceur ba so avec considération na estime pe ba fan na temps na ponga na muto ko mais na bengi après ba sisi na komi na moni conversation ya ndeko poto na vie de loin ya lokuta na bisi bino tendresse nde tendresse respect nde respect. Mais Bartiste c'est comment appelle les lopes autant so comme mutu bonjour hein fan comme yo bonjour autant ngo me répondre toko sani ouais na message belé mutu ko comme le bonjour na se pela na yo autant ngo ni merci orgueil ko mutu bongo comme le bongo tant ko na pula mutu moko yosko te ya lokuta à répondre bien on li attendre. Et même les artistes qu'on répond à un message, soit on m'appelle, soit disons bazaka occupé, ou on a la télévision, on a émission, on a live, on a marque non, ya so la bien, mais comme elle est en privé. Alors tant attends sur 3 différents messages, il y a les 2 qui a jeudi, il y a les 3, il y a moins de mots, il y a moins de mots. Alors tant à répondre, raison nini, dans sa calabani n'est belé. Parce que belé, on a comme les messages méchants, et on s'en rendait bon, on répondre. On a battu belé, excusez, or comment il y a pas tant à ango. On a pas besoin de pour qu'on s'appelle célèbre. On a insisté le peut-être que nous bateau bébé ya kapa na yo. Non. Et expliquer en côté. Et le bien en côté. Nos artistes vont changer leur comportement. Na sala ki émission na ndeko Mirma. Je pense que botala ki ango. Botu ko tala ngo déjà là tout à l'heure. Na sala ki émission également na ndeko je pense bébé réal. Ba se plaindre ne lo moko. Et là, on a sur le artiste à 15. Entre bango na bino artiste et comédien. Aussi la moninga lendo par rapport à quoi? La télévision lo bakena mona maman nanga, mona papa nanga, collègue nanga to linga na makasi. Pour bien que na tournage na yé. A comme le bonjour après, yo mon phrase principale au répondre à un message. Ce qui pas ba collègue tout se comporter. Bon on a fanatique au monato yo kate. Ata Jackie Chan va répondre à ma fanatique d'une manière ou d'une autre. Ataba Jack Bauer va répondre à ça. Nanzela ba kanga photo na bino bolingite. Na matanga ba kanga photo na bino bolingite. Ba mo na fait ba kanga na photo obo. Ko yoki bobe benga ba star ngo par rapport à quoi? Sans si autographe bozaka na oyebi na mina ngote. Bon excusez en tout cas. Nazala ni pour ni contre. Wa omona kana lobeli yende kam toyeba. Parce que ce que je dis, même na bandeko batala ba remarquer. Na matanga peut-être total peut-être non, ba quand même ba filmer partout non. Au moins bien comme mutu batele peut-être faire interview pe aboy. Aux artistes. Na lieu public ko se comporter ndenge ni bandeko ba kolo association. Ba mi kondi ba association. Recyclage oui, commerce caractère avec se tenir na scène c'est bon mais comportement ya ba homme public. Bossé lango ba réunion ba pesa bandeko bazana sima na bino ba association conseil. Bino bwaka makasi na baranki. Bwa makasi na baranki, bwa makasi na baranki. Accueil de ba fan, exact. Plus grave c'est que comédie, ba comédie mso mona wa sala ba one man show wana. Je vais pas citer le nom aujourd'hui en tout cas. Obengiye, même ba o ana succès. Yo moko bengiye, mutu moko bengo alo pala na mona so ba comédie mingi hein. Nana posa mutu bwa sala nga pub ya likamboye boy. OK. Au côté nan bon, to so la rapena trop témé, to tika la du côté professionnel. Non, comme il a yé, comme ça na personne numéro na yo. Bonjour. Devis.
abeti vino kara madame ça monsieur nani yana mutu mo nga so est nga na mingi ba voice ndeko mutu mo nga so na yo par rapport puis boye oyebi ki akoko comédien pina ko za appel atangi ya o komaki ayoki voice et pina blé à répondre te ma numéro yo komela ki wana au moins 1 mois 2 mois après puis beleki au bangi pour ba ko 4 pourcentage to au bangi kaka koloba ni merci Baptiste na biso en tout cas bo changer moi moké lelo bo robeta maboko parce que toi na mécène moko pesa mingi lobi eza mécène wana te ngalo ngana succès mikolo yo moi na répondre exactement na ba message en bon tant CD bana o renier na bande cassette ba yeba te que YouTube yo ya ko fait et puis YouTube est la fin du monde te mon YouTube eza ya sous innovation bizem to la to la ngato bika lo na sa kwa ngalo bina olamba pondu ba minela ngoka ba américain na français ngoka bazo innover donc na téléphone fixe to kena ba téléphone aboye to comme na téléphone ko tana mai donc innovation en baka ezo kende mon YouTube ba to ba reni na nga YouTube maramba stike roya bo soigner ba relation na ba fan na bino bo soigner ba relation entre bino qui motema mabe et futa na ngote et futa jamais so le zo renier ndeko yo au coup doyen na musala abengi so na tournage otangi pena mais de répondre te e yaya o mutema mais tango mo na kata batu yaya bonjour papa bonjour mais boye mambusala na ba téléphone na bino ta lelo ko combattre contre bateau ba pirater ba numéro na bino téléphone so bateau fait pas se faire passer pour bino de combattre amour réseau régner na kat na bino Jordan Gédéon Olembi bango beaucoup de vos fans par rapport à comportement ba comédien mingi maman qui parle insulté pourquoi bozo fingana kotonga na epai ka batu botonga na bango ba enregistrer bino ba songela ba fan na siko bata poto ba panza pe biso te bata poto te yo ne muto pese rapport no ba muta poto akelo ba na télévision bata poto te amoni te ta ko mena na buda box sa yo capture ndeli mutu ndeko na yo bosala musala moko bolingweke wapi elle chante mwaka yepena par rapport à moi qui me battait elle chante mwaka client spécial à toi merci pour tout Noroba Preston elle chante elle ngaba Noroba Preston bolingo ba comédien ke wapi bolingo bolobara na mwana mama nanga mwana papa nanga boza na respect ba fan na bino boza na respect ba public de mama be mise kutu ya tolema na biso ba journaliste membre de mission la comédien tolema parce que boye baraté que tant journaliste abengio te pour na poto kanga photo na yo non abengio peut-être parce que kutu numéro na yo téléphone en tout cas za na ngoti mutu ba fanatique ba déranger 3 4 5 ans na respect ya batu balanda biso na lukayo o luke boye wana combien bandi au artiste musala ngona ebité wa papa su mbatike ya bino so ko mo gérant au coma wana combien nana ki santo mais ba okuta na tournage mikona na kinte natuna manager mikoko natuna manager yoza na manager babengo pour émission natuna na manager yoza na manager no andeni o comme c'est manager par rapport à quoi natuna na manager mais après au mon état mususu asa la musala théâtre wana manager mais waka ndenge ba yo ko mata te ko bouger te sport na kini sport te ceux qui le junior le saoula bisika kana manager no ba oui briefing oui pourquoi parce que tout le monde quand même ba marcher ou ba gagner ceux qui le fiston ça c'est le balan qui na manager OK je ne le dis pas par rapport ya ba yebanité je dis par rapport ya peut-être place pour en toi comédie pena pas comme pena western pena pip pena loro makasio baba entreprise a minene tant souye mo repeka kame et na mutu mo pena wala za ka manager blo mo bon yo koyeba na te
nini te le roi au qui théâtre mon bazako principal journaliste moko et puis comment exiger oye journée tindiano émission non natanondo ndeni opposa ba question tindiano ba questionnaire non ya bon respecter ba journaliste c'était presse bon respecter la presse c'était likolo nango entre bino na bino ba collègue to longo lino bolingo respect na nezate bo sala assemblant na miso abato mukolo moko benga yo yango mona pena malie public boye oyepe boye oyebi pete ke mutabana musala liboso na yo bo van na bino to kompe pesa mikolo bazali mbote te parce que yo ne ba komona na sima pa ba fanatique afin nango likolo nango ba komelo o réagir te bo changer comportement j'espère que spécial ngwendo ezaki juste pour nous rendre compte c'est pour bino vraiment comprendre comme au travers ba de ko ba fanatique ba comprendre mais bino artiste c'est comme en ranking je l'avais déjà dit ngwende spécial bota le nombre de commentaires même il y a refina même il y a normal bota le nombre de vies on est là pour le travail on est là pour le travail monde vraiment le wakamuta pe mara na salle pe ka muninga azate respect faut les très important tout supplier bino parce que on vous aime en fait on vous aime donc yango tout supplier bino bon mais quand même quelque chose changer hein et ça bien ba fanatique ba zaraso mutabia na yuna linga et la question kazo ba non je vais souligner peut-être moi exemple moi ya muke vite poto kabwana René Kabassé de BXL son excellence monsieur l'honorable hein monsieur l'honorable son excellence René Kabassé de Bruxelles une spéciale à toi Tchèque de Luketa le grand saoudien Michel Lamvo depuis 0041 Michel Lamvo le grand saoudien Nananga be maman surprise je te salue artiste comédien moko fan kanda zaka la te plano makasi comme on a yo comme fan nga comme na fan na Canada artiste na fan na Kinshasa bande o batali boyo kanon bon si faut to lo bela ngo pour changer comportement maramute mama bomba te ndo artiste ya libanga te et le roté mais là moi sucré micro tournage par rapport ndo artiste azwa ni enregistrer numéro madame on a comme la na mobile ne peut même donc il y a sans arrière-pensée boni ça va neni c'est bon et moi au moins na base statut là c'est bon enregistrer le numéro non et moi comme les ouais on répond ne betaka vie sans réponse mais artiste il y a début il y a qui monga liba monga ya félicitations fanatique wana abenganga na biso ba 20 ba minuit na biso ko à 18h na ba Canada kuna abenganga ba minuit aselanga voice eh merde bat no peno ba ba comportement bien tellement mon nani na salinga tala communauté ba appel tala ba conversation nini mama abina tindile mbongo na janvier ko tuna se plan na kaka nga anniversaire na kaka na mois de mai je pense ba le 28 mai ka ba se ka anniversaire à René Kabassé ndeko wana fanatique atindeli star na ye na bolo ba kombo pour comprendre ndeko anib nanga c'est là ma vidéo ya na 30 secondes après ma statut 30 secondes ndeko wana sans tendresse avec brutalité tinda mbongo la vidéo ya relation baswaniaka nde eleke na mwasi alakisi mbali message mais mutu kutu yo bimana sama lili apoti ndele mbongo tala comportement nde wana mwasi a capturé ABCA non a capturé ABCA nga pente lobi na nga boye so ka titanga a bandeli ba message likola moni ke mbongo telimisanga na ebete keza yo ya oyiba kete keza ye et puis ata o kosenga mbongo pour na vidéo parce que ça ba œuvre na bino to boite na manière nini osenga ya kokatela batu mangala ya kosala liboko bonjour nous on a pas donné osala liboko pourquoi bo changer ba comportement ça sera mieux évolution ya makambo na bino pe ya musala ezaka na biloko mike ezaka na makambo mike. On vous aime beaucoup, merci. Tout le monde a rappelé quand même dans ma page, dans ma page Instagram, il y a Ini Edo, il y a merci Jackson. Tout le monde a rappelé quand même qu'il va commenter, qui est pas côté à répondre. Bino ba top modèle na biso, bino ba les king na biso théâtre. Na privé au répondre té. Na Instagram pour répondre té. Na Facebook pour répondre té. Bata mikie.
on va répondre. Que nous on a que nous on publier mais pas à publier la page mais va commenter pas y répondre. Et ça la raté. Ba reposter ba photo dans la page Facebook nous anniversaire nao. Ba inconnu o ebité ba komeli mais attends la page donc que merci na ndenge et ça la raté nzambe na Bible. Ce que le mot merci exact bon na kabila rombo. On vous aime tellement. Je le répète, on vous aime. Aujourd'hui, c'était spécial Ngwende par rapport à faire une vie de loin. Oyo, Aza victime, tout le babon, Aza victime, il y a des remous à se faire passer comme hier. Et à comment on s'est acheté relié bambon, tout bon, on a besoin de montant, tout bon, on peut combo ya moutou. Oyo, à pessi sur parce que l'obi, pour déjà c'est un tout petit peu réglé. Nous devons les fils qui naïe. Sur la cabine à gauche, droite et yé baté. Sur la cabine à droite, gauche et yé baté. Voilà. Merci beaucoup. C'était la vôtre. Falon Vito dit na compte cas spécial par rapport à ma soeur artiste et communauté baki to lembaté mboule beta moye bima bobo ya biso bolinga biso nous on va faire notre travail. C'est ce qu'on nous a appris au fait. Biso kena pena par rapport à ina. Donc to changer ba stratégie, il faut donner l'information. To peut ça parce que c'est notre travail. Voilà, je remercie avec cœur. Je te remercie mon frère Nora Preston. J'aime bien l'appeler Nora Preston. Elle chante au Mwaka, moi la Kimbaville, moi la Kimbanteke, elle chante au Mwaka. Je te salue. Je vois également tonton Mao Maoudi là, l'homme de chiffre 5. Tonton Mao Maoudi là, Azala, on continue aux Zala. Tonton Mao Maoudi là, l'homme de chiffre 5. Ma copine Tété Yondo depuis la France. Ma copine Moninga génération Nangate, pourquoi pas maman surprise, on en a maman surprise. Nananga Benabiso, donc on a habité là où repose le cœur de tonton Alain, la maman de Jemima. Boipia, je te salue. Et je vois également au grand saoudien Michel Lembo. Pourquoi tu me regardes comme ça? On s'appelle la grand saoudien. Michel Lembo, le grand saoudien. Puis il y a René Kabassel. Hein? Voilà, son excellence, monsieur l'honorable René Kabassel. Je te salue. Je salue également mon vieux Sélé Tamakou. Là où repose le cœur de tante Sylvie, mon vieux, Sélé, Tamakou, Tchèque de Luketa, Tchèque de Luketa, Tchèque de Luketa, encore une fois à toi. Quel est spécial, je te dis cette émission, Bande Réunion sur Ngwende. Merci à la grande équipe technique et tout comme ici nous sommes parce que rétablissement est tout au Nabiso, na confrère Nabiso, hein, na coordonnateur Nabiso, nouvelle tendance à l'Inde en tout cas. Azongi déjà bino bato bolinga kaibo bakete bokoti alende la bino déjà azongi libiso donc voilà, je remercie Gédéon pour la musala, je remercie également Jordan et Banderonio sur reconnu ça biso confiance. Je vous retrouve déjà au prochain numéro, restez toujours connectés sur Nouvelle Tendance. Ba lien bo like par rapport allez. Bye bye. Oyo ngana na yango salabika moya we Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps de me ressourcer tes montagnes. Oh salabika moi Oh papa salabika moi Papa na lola salabika moi Nalembi situation oyo ngana na yango salabika moya we Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps de me ressources te m'entamener. Oh salabika moi Papa salabika moi Yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai. Putuna moi na vulana hiver na été na salela kayo na umelipe mingi na poste salabika moi Mosali asala bongo azanga lifuta
kota basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papa ozali wapi sala bikamwa Wow, revois ma situation papa sala bikamwa bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout osananga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa sala bikamwa yaya nasimbali pamboli nanga na tato lelonga naumela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama naumeli mpe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama ntango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai sala bikamwa consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours dès les premiers jours yanolaki ye sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa kai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo sala bikamwa yoponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te sala bikamwa yango ninyo revois ma situation ngala lembi situation oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai yeswe tu as assez longtemps de me ressourcer tes montagnes sala bikamwa yaya revois ma situation yaya sala bikamwa aipela koti bajene prière papa na lembi kutuna moi na koluka elongi na yo ya okosala te naumeli mingi na poste yawe nazomona eloko te elena tiaki ekomi expire sala bikamwa Joseph alibota na ngai olobaki serrer la tête non la queue olobaki nakodefa te kasi nakodefisa obakisi tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre papa wapi yango sala bikamwa maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya yaya revois ma situation yaya nango ya mobale